Congo Check Check TV Yasi Bumutombo Bana nyoso ya Congo Bote na beno beno luta Na émission. Salut, Nabandeko tout bozolanda biso à travers votre chaîne Congo Check Check TV. Et bonjour, bonsoir, ça dépend Héros bozolanda biso. C'est votre humble serviteur, Jerry Kobetox D7 de la presse. Moi, na mobalu asa la rabino mosala. Na ebisa rabino à chaque fois. Nga souci na ngezaka. Na sa rabino mosala. Yango fidélité na bino continuera toujours. Yako s'abonner, yako aimer, yako partager ma vidéo vraiment. En tout cas, merci beaucoup à mon patron, mon boss, Sibumu Tombo, Mulumawa Polondo. Merci beaucoup parce que au PC Biso Musala, Biso na ba Maniké de John, Biso na ba ya Gauthier Business, tout ça la ka Musala. Désormais, na chaîne Nabino Congo Check Check, bo lelaki. Désormais, tu as ça la émission autobandosola na artiste kaka comédien ba musicien artiste plasticien artiste peintre artiste nyonso oyo asara musalo ebengami art yango kombo émission to benyango la vie des artistes to relaxa bino vie na bango ndenge ba vivaka na ndenge kaka to lobaka ya Betuni baou différence yena nazali boso ya portail to sala ngoka ndenge to yokanaka na ndenge ya kobata moke to bimela bango ezala pena surprise parce que to bengani na bango ba yebisinga sika bazali na landa bango nazo yamba banani na émission oyo ba ya Congo Check Check botala émission la vie des artistes to kota na katina ya Gauthier Business bo mona bateau tozo yamba et kozala vraiment surprise pour na bango ndenge tozo kota voilà toza déjà na katina bonjour papa. Bonjour monsieur. Kobanga te parce que tu es visiter bino vanda na ba artiste. Ouais, tu vanda na ba artiste boyo visiter biso. Comment on nani? Comment nga Enoch Matanda. Ouais. Siko biso tu bisoza chaîne Congo Check Check tu yota la bande ko na biso ba artiste o ba benga mina kombo à double face est-ce que na komo na bango bon problème ezate komo na bango ba silikate juste te ba silikate bazala cool na batuto mbo zakate te continue lo yenge te problème mbo ezala te mbo ezala te bolambi déjà to lambi de te ba lamba de damas de après donc ya ko toki ba bi ba lambi déjà to kota la kato kota so accompagner ngai voilà bozolanda biso to continue tozokota na kati malembe otokutana na bandeko na biso oyo bazolakisa bino na ndenge ya kobata makaka na moni c'est l'ambiance ya baza na famille vraiment oh là là bonjour bonjour na moi bo vale pena oh nene isa yo pe bonjour mama yo kimi biso se pe na ngate bonjour. Au moins na bimeli bino si to bengana bokasi okana ko yaso kide na yemba bona caméra to fa na biso kati to fa na biso ndeni calme zo le kawa calme le kawa bon si voilà bolambi déjà ti botombe la derrière ti bende te to fa na ka to fa ka boye ngakuta ta ko fa na nazo obike na yoka solo ya pondu ya madesu nsaka madesu bantula mwamba voilà et oyo eza lokwa surprise na salibino émission la vie des artistes oyo na ndolanda ba artiste esika nyonso to bazo tambola to bazali mais surtout ekoleka na chaîne biso oyo Congo Check Check TV, il y a les patrons, les boss, Sibumu Tombo. Et puis, il y a Cassité, il y a Cordon Brino, et il y a Bisso TV, Oyo, tous collaborer dans Bango. J'espère que nous sommes la calme. Na télé, parce que pour nous, nous sommes la Katina Bino. Nous sommes la calme, voilà, bandeko bola na biso abonné à Congo Check Check, nazali bosso ya mutu morote. Nazali bosso ya deux personnes artistes et comédiens oyo ba yena moto makasi na internet tozo comprendre ba ningisi oyo ke bino ba oyo ke bossa mabe oyo ke o mwande non limono oyo parce que ngasko na mono ngire na mutu moko on dirait pas tu lui parler est-ce que mère maman n'a parlé à ça la confusion er moko te to ba ndeko nde bovanda na bango
puis quand vous allez libota ba si to mesani déjà mais muta ça la confusion zaka papa ndepena soka ya tuna ah toi c'est qui oh no belle odido oh papa ça la confusion maman de ka so ito lali ande wana lo toma yeba gate maman yeba ya bibiso très bien même so quand to lali na pongi pena on a yeba gate mais ba leki bango tu ba yebi de biso yebisa biso parcours avant qu'on m'a pas chapelet nano non ngana tout ce qui ça n'a pas chapelet parce que tu as eu des choses à pas fâché bon bandaki na groupe ouais merci pour la parole na banda théâtre nangai et pas ya président Nada Mastor que je salue en passant on a blog on a tout répété na blog na parti à Sinki et puis tu es koya blog yaki pa na ye mto la kisinga ABC na théâtre mto la kisinga ndeni ba pesa ka ba ki makado ba sala ka boye président Nada après na ye koya et ton na longwe wana tout ça là groupe moko boye groupe on a ki moi 3 to comme ba leader to ba leader mais yaki na type mobile ngotanga kumuri pour na publicité abano financer biso balar mais musala na ye bilanga na ende ko maeka wana basi ko maeka wana bano ko financer biso te pour na théâtre na ko mende ka pour na basi tu as financer bino mbongo na ye botikele pas zo ba mere ngi mbongo wele na ye azaye ko buma déjà et comme ko buma groupe nde biso to bumi na biso groupe to ko kende pa ya nani ndido komo nene pour président Robert Kaski naza mutu ekiminga président Robert Kaski to na pese mbote asilikate na ko longwe pa na ye na ko kende pa ya et pas mon collègue Chapelet l'artiste non bandi loko mabe collègue na yo oui collègue je suis au théâtre c'est mon collègue sera longwa ke métier mususu parce que sur mi maçon c'est toi ba collègue talape et nini caméra loba na fâché kalombo collègue ni bino moko ngana pour nous appeler mon cordo azana Ernest a peu sensible on papa na biso na pe fâché kalombo collègue collègue na boulot mais c'est mon président voilà continue là ah neto alonge panada ndena ekoya suko et pas ya mukishi muntu l'homme qui a traversé fleuve Congo sans bateau mutoa na minu nzila ya minu pembe koleka zambala pape mbebo rose le bombo le don les renards souke te moni na longa pas président et pas nada pas président nada yo elanga da microbe na fingi non na longa pas Robert na finga gete na tal saka vérité nga mutu no sata l'émission o komelinga mabe commenter mabe ko silikate na lo bara vérité moi je parle c'est mal la vérité na ba makamwe bando ko simbate na pe mission mom ki na moni ozamuta makaka diaka voilà toye awa na bi qui parcours na esika no so yazala yo pozala alors nzo kimina na mbula okoti na bega na ibale ozaka ouais parcours na ngaka même parcours na ye et ngana bandasko moi liboso na yo longeska na zalaki to landisko yene mutalanda gi yo skota yo comme star ale ya landi yo yo landa ka na landa ete ende nini to star na famille to comme ade te za bongo te yeza ko nesi mona koti classe babandi se classe lelo nga babandi singa classe lobby ende si akoti théâtre lelo ngai na koti lobby mais di biso nyonso to aka na même parcours ya banda liboso na ngai ki liboso ya banete ya lelo lobby voilà ndimaka ki banda liboso bien sûr na banda na ngai liboso na mais na yebi ABCD liboso na yi mais to se basé vraiment na ngote donc après on a même parcours na kaka na longwe toke sika to komaki toke pas président nada on a pc mbote toke pas collègue na biso Gladys c'est tout collègue de Gladys collègue na so Gladys nani Glody entre Gladys fona tout non bien sous na tonto so na fona tout na era Gladys toni et entre Gladys bien Glody voilà le quoi bolingi voilà le quoi bolingi polémique zela papa le quoi bolingi polémique et là on ne sait que l'on pas président Chapelet ou sa collègue non premièrement il que senga qui fait cela et pena qui na longue pas ya président Chapelet merci moluna ngena le président na bika président pas président aza pena bana na et que senga qui na longue pas na premièrement na linga il na linga na vie faut au considérer mutu premièrement
so ozo considérer ngaité ozo respecter ngaté veut dire c'est que na monde comme monde nga kwa ndakala donc il y a considéré bino veut dire ça ina respect non na ba artiste té obi ke nga na ndo ya artiste té obi ke nga na ndo ndo monde na ovi na ndo monde voilà na film ezaki te na film azonga na jouer tableau moko kasi bo tableau mo esani te na affiche na za est-ce que bilonge jouer na kati o bilonge za na affiche wana ko jouer tableau moko na pesi président Fiston Nzuki Baptiste premier nzonzingi na ya jouer na Simeko li tableau moko e fulaye a jouer nani a jouer ka tableau moko babunda na duche wana voilà peut-être on peut full pe bisoté peut-être tableau moko ko fulaye na limité yango ni fula azaki na promotion azaki na besoin azana promotion groupe na atelier de formation na bino wana parce que voir même bagag mo sala kanga na monta kanga na kotisa kanga azaki na souci na bino na groupe na ye bagag oyo o montaka biso to jouer to mona bloc 904 on a peut-être no boya groupe T parce que ba joueur on a Kasavu na ba Karine Yamado na ba Mireille comment on appelle Mireille na ba Blandine Maf ton so papa qui mène pe ba na ko tourner blon ndenge ton so quand ça pesa so on a quelem subu ah loba ton so bon loba na éviter hein considération on a considéré abi ko considérer ba artiste té vraiment artiste il faut respecter kaye mais lo bazo reprocher bino pe ba bimino artiste lelo ye kaka lelo ou bandi poudre belé boud au bout de l'idée mais il peut lier nani chapelet non c'est là nazala na répétition mino na mona ba bengana garçon en pleine répétition s'il te plaît parce que comportement n'est pas assez comporta ka bien té to ko lobano sur la télévision té na tala ka kuna bi ah chapelet masananga collègue aza na mutema munene soki lem sunga na ba mbate ko landana parce que garçon na se comporta mabe oyebi li solo yo bozala bino malenga pe na zala wana est-ce que biloko bon président Fatika pardon mo li solo na pesi ndo na répondre Abel ozokima makambu benini baba koloba na ba te ake ko ko ma okangiso so banga bakamba bakanzane nga double faso beto yebi ngoti obi pourquoi ba bengana na yebi tina ba bengana yebi so ke nokota place bino bozado bino so bolongwe pas chapelet boke nokota ka pas fâché so est-ce que omoni ceux qui déjà moi na komi na niveau ya hôtel maliboso papa loba faut landara siko il y a quelque chose dedans oh oui baba passa mon bois ba mabe na la chrétien ensemble la fort bon ensemble le rôle ba loko diré ko ba 12 ba na maison kambo ya sali mais faut yeba siko mona wana sala kinini po papa abengana et puis papa bengana le nini na tina nini likambu nini c'est que les gens que papa sala ki pa mwana wana kama mabe yango mwana longwe voilà bref bolongwe na bino pas chapelet pour mona makambo esimbate lelo sco pas fâché lelo ça bénéfice ni malamu nino beso j'espère que vous avez parlé na famille nous a chakamadisu na famille na okutanga na tanga chapelet fa bono fa na famille ya père kabola mino na famille na banova na famille trop mettre de soucis tout ah lobisu ba osimbisa ba chombo ba kan bani na otourner te non comme chombo leader ngana mema chombo ya gote pardon songa na boy pardon s'il te plaît o moni bino ko mo bebisa ti internet ngai na mema ya na ngaza na poto sami mokili na o memele na saki na o memele na ba chombo mais to kenzo nzing ba oluka pe mutu ba kotisa na nzonzi akotisi ngati mais lelo na za gérer non pas na katuti non pas na katuti na solo mobu toza ba artiste commando ndenga zana akosimisa jamais Jekli Saki ozo comprendre commando na Jekli baza ba succès moko ouais ndenga zana akosimisa jamais Nicodème téléphone pour azaba simisa za mwana ya so président Luka bureau oh leader on a bureau mais singa boy soki que na komi leader na za président fâché o bibino bo seka bo ba mabe président fâché président fâché nga zana aza na jo so vrai na zete pe pour na zana groupe na ye atambola na bureau ndenga respecta ngai na otanto mona nzela boy azwi ndenga zana na bia yoka melo ende asende
yoka leader yoka mutu na onenga tala lo bosa yoka mutu onenga la endeni que ont fufuna ndunda na quiz na tanga na artiste pour te talanga vous comprenez bato batalanga mais otinda nga que za fufuna ndunda so na yerbi no yasko na fufuna ndunda bato bavandi nga belo kusa oyo na fufuna ndunda pa na yeli nen na meme ne leader ah président na boy to lo baboye mauvais souvenir na bino yango mauvais souvenir mauvais souvenir il pas na ni sala na passe ou ça bino ki na bo quitter pe na chapelet bien mauvais souvenir mauvais souvenir quand bien ka considérer artiste était c'est ça nga moti ça na rankine ba c'est rankinière koto azana na mauvais souvenir azane mutu ayepe na bolamu na yi oyasa moi bolamu ezanga te sala mais le mauvais souvenir na rolo ba mauvais souvenir no ba mkosito bimaka quand to kenda tournage ba pesi moi mbei wana ba pesaka ba poto ba so comporter ça mon langage ba comme mbongo ba pesi mbongo to kenda na yesu ni jibwe na sika moto vandaka na ta melisa nga whisky na mela na langwa na zonga na panela kutabakangi po taka na vanda no pa bato ta mauvais souvenir wana muna komelisa nga na chango na munoko be yongo boko na pesa mbongo te kete yozo o mbongo na ngo bakabolisiko taka ni pe yo bisaki mais bon loboko boya ko yozo kati na yozo ka no mela po eza to mela na boya te na mela bo na langwa boy na zonga pe parler na lokote tipe le lopeto na tourna pe lo ka malonga pete lo na zana pa mukishi mutu doza ba mauvais souvenir sala nga passe na kata mutema voilà allez-y comprendre ya côté to télé to te maman muki to vandi mingi to zambi bino kana ndako mais ya côté ko kata no to ya boye et comme isso comme gatité t'as vantage bongo parle la bongo mate c'est bon mate on ndako bien te voilà oline na otala bino na omona bolongwe ba fâché pour sali groupe bo bando démarrer pas président fâché. Bon, premièrement, pas président fâché ni naza na olongula non. Bon, na boyite naza mutu. Na ko kolongwa un jour, mais na tala eloni na ko kolongula. Parce que kuna na da bien. Na kinda tournage, ba benga ranga na kinda par-ci par là. Amona wele. Oh ya mona ke no nga balite. Oh mona ke nga bala biso. Ah mais yo utika na kota katikati pardon. Oh, ya mona ba tonga bile bibala. Basi babala kabisa en tout cas eloko na occasion elobamaki mingi nakoyo na tournage ti se voir wana za ko kimisa biso ba chaîne so poto balingaka biso c'est pas ça bongo te eza na mutu na mutu nenga lingaka mutu na eza bolingo c'est l'amour tu comprends eza mutu nenga lingaka mutu na ndenge bolingo ekuma mama kina ate na lingi chérie na nga kati mama za mbokani mama biso za kina moi sinao poto Zamboka. Ah, tinga na moi c'était. Mama Zamboka ni. Mama botinga za. Te ozotalo wana. Pesa ya tambudi. Mama otalanga na peso mote siko zali. Moi si na yo fiancé. Bona na bag tena bala te. Oza marketing agressif. Na pela moi c'était o. So monige wana poso bala nga to linganga. Yo siko ba pesa mbongo pa nani? Tant moi ça va pesa mbongo pa. Ba parana nga ba aliti. Mais la bite ke ba ezaka juste pona loba kaka. Ate ba bala nga naza libre. Ne aza na libre na moi cité. So moi nena ko ça demande pas ma passe. Promets yo lingano nga likambo yati. Naza nga mo. Sikoyo eloko ekamisa batu bokokana makasi boye. Bino surtout mi balé bondimi bo sala théâtre. Je ne pense pas que la famille surtout bo sala ma boke oyo. Deti maman nga kapinga. Tant aoka na osa théâtre abi abando tenge na bato nyoso bazwa te na théâtre. Zwa niveau. Pour baby so moral. Est-ce que famille ko zote ko bonga ko abiso talent tel ko tata mo makoloti lelo.
Talent inter. Parce que malgré que nous avons continué à VIP musicien à Dubaï, comédien à Dubaï. Dans la Dubaï na minute. J'ai des ilou à Dubaï. Dans les sortes de voyager Mikolo. Peggy Tita, t'es yaza chroniqueur, Non. Attends, tu sais quoi, papa Zaranama Balakin, mon. Parce que moni musala auto sala quand même total musique na théâtre. Ils abatumi balinga ngote ba souvent ba parents. Oui, amona na maboki wana Ola na maboki. Ba mona ngwanze bulu moko boy di alors que ça musala ngosoko tiango ko santona ndinga solo bo oza mutu na vie. Biso to za na famille to tanga presque to. Ngape na tanga. Mais et ça que musala onga na poni na sala. Et ça que sona ola na musala na ndinga solo na ndinga normal bo. Je serai quelqu'un dans la vie. Et ça, bongo. Voilà. C'est ça. Ça, en considération. Et attends que non, au sala musala, na mutokia batu. Ok, pe le bosoté. Oui, point na tout bon parce que tu es na voilà. Ils aura facile. Ils aura facilité. Ils aura peu coup facilité de l'eau. Papa n'enga zana mona kake. Mais à comme moi quand maman muke pour moi msusu moi ba avantage moi mike comme ya comme on dit maman tout ça la mais ça facile on ndeni zo comment code ouais ba fanatique na biso ngape na sana compte wana ba fana so bakabaka na atindela moi $500 moi $200 moi $300 ba fana moi ilamba moi nini voilà donc qu'est-ce qu'on a régi parce que tant qu'on a régi to zongi ce côté msusu to zo témoignage muke ya bandeko oyo bazali bandeko ya bato mibale na yambi ba star mibale na yambi ningi za kaka vie des artistes la vie des artistes ningi kana zwi bango boye kaka na loyengi kaka bona ningi ya système ya korudimba merci beaucoup na Franciti yo mulu ba cher ningo zolo ba IST ngo zolo baptiste kono ya ko ma PD ba na ko ma PD te pona IST za $4000 mais somba à partir de Dubaï, ils ont pour qu'on m'appelle. Question on peut écouter quoi quand tout on a fabriqué surtout bino bata théâtre babi masolane comme trop la bata théâtre voilà toquer la régie à côté toquer la régie otala nangai na bato ba otala biso elongo est-ce que toko kena surprise un problème exact monsieur Zayo c'est pour ça que banque sanga ora abona habité na machine aya nini voilà to ke nekana surprise oh yo za na nyongo mutu promo c'est pour ça nyonga na habité yani kasi to na binote c'est bon ça voilà to ça la moi mukie c'est possible. Journaliste et tout, surprendre biso et tout. Donc, c'était un peu ça quoi. Voilà. Nabato ba otalo, moi ça pembe, moi ça kitoko boui, ba bengo na komba nani. Benga kombo nanga Bobette Bandoboui là. Donc, c'est un peu ça, la grande sœur, il y a Abel Nadide. Donc, bah, ma passe au fait. Badou sakana yo tozo sala sikoyo bandeko na onde bakota théâtre wana bete biso na lisolo tant bakota kango est-ce que ça qui facile ah bah tu sais c'était pas facile parce que vraiment notre papa c'est quelqu'un de très logique vraiment ça moi logique mingi et ça qui vraiment facilité d'ailleurs coup tout lelo et ça ka facilité parce que biso donc deux fois que tu as coup sur la fin na vietika ba natale le to PCP par exemple ba artiste mususu net ba fiston sai ba te belé ndepena ba koma lelo tu vois un peu nazo me ko convaincre mais parce que yé et pas naie donc il faut moi na otanga classe aussi sa classe pour na bango ezaka otanga aussi si classe bureau donc t'as la carrément et surtout qu'elle t'as la biso sous donc biso balouba donc c'est un peu compliqué quoi par rapport à un peu moins strict mingna biso donc c'était pas vraiment facile pour eux même jusqu'à nos jours mais petit à petit
Donc papa aza kokende na kolembisaka motema. Donc mukie. Voilà, continuez à balousa parce que tu bois tous ces biloko tu en foot en pam. Si ko yonde bazo évoluer par rapport ya yo posant de ko na bonga moi sozo mona bazo évoluer ndini. Baza na positif ou bien négatif et bazo mata ou bien bazo. Ben par rapport ya face ndenge pena ba bandela qui auparavant hein. Et là qui ne bandeli vraiment tu sens que c'est vraiment comme que no bino boko ki maka ba classe te popo kenda ka ba théâtre moko ezanga mutuna makolo et tout consort tu vois. Mais les lopes comiques tant aux autres na internet tu sens que oui il y a vraiment les gens qui parlent de ba youtubeuses et tout bazo sola vraiment ba ma pas ça et tout tu vois. Et tu sens aussi que par rapport à ndenge bazaka ko jouer parce que bango comédie na bango banda bomwana. Nous même dans la famille, ce qu'on avait de fête, parce que on a un système chaque fin de l'année, on se réunit ça ensemble et tout. Ce qui va pas à base, c'est que fête, vous allez l'inviter. Il faut pas à base là, ba combine donc des bandes de la fête ils vont animer pour ba takinaka mutu nyoso. Vraiment même dans la famille c'est comme ça, voir même les parents d'abisso bango bataki na kamutunyoso tu vois. Donc mais quand même on a senti que vraiment évolution est à ma case, il y a un grand changement par rapport à la place au baza ko évoluer sukoyo quand même kuna baza na moi liberté que ils peuvent aussi jouer na banzonzingo et tout vraiment ça quand même ça donne de l'espoir. Conseil nino ko pesa bango dans la caméra pesa bango conseil d'abord sur le plan artistique et puis na vie na bango. OK. Vraiment conseil nako pesa bango, pe on a pesa ka bango toujours premièrement na yesa bango il faut toujours bachana nzambe liboso na nyoso bakosala. Et deuxièmement baye bakocha mukolo na place na ye, baye bako prendre vie na bango au sérieux, ce qui est que ezana mutu o signa qui ne contrat ou quoi que ce soit. Vraiment il faut que la mutu o yako honorer parole na yo parce que surtout ba yebaka mutu ya munene quelqu'un de sérieux o atenaka ba parole na ye vraiment conseil nga na pesa ka bango ezala kaka wana que non parce que déjà kozala na vie conflictuelle bo bazaka bato ya ba conflicté vraiment so mutu ayebiso ke ba mpasa ba lokelo ba problème c'est que wana kosi mais bango ezaka pena que ceux qui pena lokeli bango ba problème wana ndé donc wana kotana ndé beaucoup si ça nous quitte mais vraiment naïf ça bon que non na nyonso ba ko mettre mutu nyonso na place na ye donc pour ya wonde ya mutuya na ko simba lo sambo c'est juste ça et surtout comme ça de la famille chrétienne. Voilà. Donc, merci beaucoup ya Ondi Maroko tsabiso na kati ya cuisine vraiment vraiment surprise. Vraiment c'était un grand plaisir pour nous aussi à koyamba bino et aussi ça nous montre combien ba les kinanga baza ko évoluer vraiment un grand plaisir et un grand merci à vous et à votre chaîne de Bopona Kibiso. Merci beaucoup. Voilà. Et ça bien Kobanga. D'abord kotala nanu boy Kobanga. Et ça Kobanga en tout cas émission on a félicité, c'est magnifique. En tout cas ba bloga vraiment so komi ko sala bon habité le baba yiba mayele na boyo to ba air ni na zo ki na cuisine. Te en tout cas na oyeba te. Ba émission boy na bike ba yiba ngo. En tout cas merci vraiment. En tout cas na ba jeu de larmes aussi. Voilà, et ça Léon Ndege. Moni na vani ki masubu makasa nzote videnga ti benati na cuisine. Na qui passe na motema na qui bien sûr kitoko itake yaya alobi mais ça nga passe. C'est toi bibo to banganzambe contrat to respecter contrat mutu isalinga vraiment bien makasi na ndima écouter vraiment félicitations na ba idée oyoyo ozamuta liboso bandi idée oyoyo vraiment OK non pour ma musique. Merci beaucoup. Voilà, merci vraiment Nabino Bato Bolanda biso na Congo check. Désormais la vie des artistes et ça émission yo artiste abonné to bandi na bandi on a besoin passer le première émission dans oh en tout cas to pambo lengo yo santé chaque robo chaque fire do emata et qui vraiment en tout cas vraiment ba ida boy yo ne muto banzango yo. Voilà. En tout cas, merci. Si on dirait que vous qui na table, mais avant tout qui na table, donc vanda kuna tout ça, moi minute tikali nango, boy sabiso, pas film nini vous préparé déjà pas fâché ou non écouté. Bon en fait toujours préparé bah film, maintenant on peut citer ça mais toujours préparé déjà bah film, bah déjà les bandes bon on a déjà bah film toujours préparé. Calamité beaucoup ça peine biloko bien, pas président fâché.
Sikoyo, est-ce que on s'est retrouvé sur un tableau mon? Bon, ko se retrouver na tableau moko za na problème te. Nga zo linga gande considération ko ata batyenga même na film on a côté na travail mingi ta mais considération non y artiste. Zo mona oye na ndako moni ko za bien accueillir mutu nyoso za oswane bien. Na boyi na zate ke na yepa na yo premièrement na mo zo kipenga bien te ozo bwa kanga na artiste. Na na posa o changa na place nanga. On prendre na moni naza baleki chaleki na place kileki mwana cha mwana na place mwana yate kake pona sona za ya to naza leki faut kitisa to na pona za artiste ne faut sabota ngo kitanga non tozaka ba misala te tozaka ba artiste faut respect wana et ça moi bien. Voilà, question polémique depuis bandi benga ba artiste comédien et pas ya moi si il y a ex mokonzambo kama mo livre est-ce que bino peut dire aussi OK mo livre na mama ni la PC pas maman ex-maman présidence Mbote maman Olive Limbe Kabila nayebi ke maman nayebi babisenga maman ke maman tala YouTube mingi mamba Dubai ba artiste ba kenaka Dubai maman ke créa pe mo ba polémique moko boye nayebi te auto voyager mikolo na ba te wana nayebi wana mana nayebi te je pense que maman tala biso parce que total amaka atala ce qui ke aluka ndeti ke amona biso soit abenga ne biso mais informa biso te bon wana na yebi soit pe azana besoin ko sunga bino soit pas na poste ko sunga biso et jour ko mona ke artiste ya mutema malamu ke azana poste ko mona biso ko kangela so mutema pona ni carrément benga ça pesa mbono pesa o memanga ça pesa mbono pesa yo pour ça ko meminga et pas maman za poste atalaka mais balobi pe ke zela tout na question babi mutema mabe koti makasi na nzela wana o baza pembeni ya ex mwasi mokonza mboka babi bokomi obwaka na maladi bokomi kota na banganga poka ba benga ba inter ba benga ba inter ba misu ba benga est-ce que c'est vrai? Non merci na pesi ma ex maman mokonza mboka Mbote Beliskali maman mon social maman mon bien kitoko maman mo sola bien na artiste ba kota makambo wana na yebiti pour na non na kota pena ba vie privée ba artiste te na yeba j'espère que yaya yemo ko bina suka ke non toza famille chrétienne me di ngeti ngana ke no bwakela mutu malade na yo ke la mutu zuwa tozo sala ngano art na ke sa elo zuwa pona nini ba bengi ngai YouTube ya ngate ya batu siko yebisanga na ke yo ke lo zuwa pona ni mutu azaka na étoile na yaya lobino bana babanda ki théâtre malembe ti loto kumibo malembe lumière na yo ekopela comprendre ba bomba ba cha lumière na sa mesa te ba cha ngo ka likolo na je ekopela ka idole na yo pe na théâtre na ndenge pena mabeti na ndenge polémique te ko finga pe mutu te na ndenge mabeti ya inazana idole te bosko musala na bisa ba jean ba bisaka na ndenge to ye toaki ba G bana mikie papa na mama déjà na bando mona odaki da théâtre maka na bando sa musu tout ça to kabul pe ba tableau yo papa yo mama papa ke musala wa ke boy na bando mona o déjà tant nazo kola yaya lobi ke tonne ko sekisa nyo saka comédie te mais tant mona ka toujours sepelisa ba na ba fête ba nini ba makambo ebele bino bozate to zate ata na famille so to zate sege ngane na star na famille so na zate sege ma na chapo ngam na lo so to yakite yaki malili bona bo to banda bablo na biso bongo wa yimoni si lelo nzambe au mema biso esika to okende voilà yo quand même au cause na idole te cause de plaisir pas moral en tout cas na respect na ba président ebele surtout ba président Esobe sai papa Lombe papa Masumu do ebele na problème na moto peut imiter bongo papa Masumu te papa Masumu bino batu internet vraiment ba titre na bino wana vraiment donc wana vient na biso to linga ke alinga ma papa na mingi alinga toujours à l'actualité azala toujours na linga ke mingi papa Masumu vraiment faut que to kutana na biso mbale to kutana papa Masumu to so na to kutani bo ayeba pe biso ke ba passa moko pe boye bazalaka mais ko imiter ko idole mutu vraiment te na vraiment te ke na bima voilà ndeke naza na ndenge na mombu na bimela
Tu comprends? Exactement que non idole à Moutouti parce que biso to ne bozo raisonner boye. Botika ka bino ba passe na théâtre, to ba misu pe ba ya bo pesa bango cha. Mais tout le monde a Bill Clinton école de Macintosh, école de Sankara, tout le monde a école de Bill, et c'est basé Belé. Tout le monde a dit bah ça pas président ça bah ça c'est basali bah petit c'est basali bah petit sobe basali bah petit na basali bah petit jumeau ça te prend na bisa da bana baza bana na bazali ba jumelle o baza pas président Ada na pesi mote ba bana nga baza donc oh no subo on atoza koko wa mapasa wa mwana nanga ah mais oui t'es journaliste mama pasa ni bon ba ta polémique oh mama pasa baza te ata bazali mais so ka popino ko monta mama voilà toi que lia pardon ya côté business toi que lia bongane na lia te partir ko lia boani na zo kindoki voilà d'après Rachel Mungenga la noblesse bambote belé na bo sanitaire pabilo mosi na nga bo mwana bambote depuis France na pesi mbote na mama mokonzi bébé Serita depuis Allemagne na pesi bambote belé na pesi mbote na vena nga neli jafa ozoya bandal ozomona na te joli kusala ba mapasa na oyeyo joli kusala bomoko joli kusala donc viens bino bandal kaka bomoko na bandal mana babi bandal c'est Paris bandal za état d'esprit na biko yo un esprit makas tala biso ba brancher biso yo na yo ka peson voilà allez toke na biso na ministère mabanga boke la place to lia voilà toke na biso toke do lia et ça là qui te connaît lengi lia chez bat que la tradition à côté pardon. Et voilà quand on est au lobby tu es lia vraiment les canaux nga kuna olingana sanga mupanzo voilà oh et bon ce qu'on a restaurant peut ça moko t'es tous à l'aise sauf eh on le voit eh au bangsi bamba voilà namoni ke bolingaka mingi oyo tsaka madesu batule bo baluba ndenge ni bolingaka tsaka madesu il faut comprendre toza baluba mais oyebi côté ya culture comme nango donc on est mélangé on est bilingue parce que maintenant c'est pas seulement que non ce que oza mulubu faut lia kaka ni té et pas la biso ke pondu ezalaka et pas la biso madesu ezalaka donc mais non senti na soloka mungu ekokia wa na soloka na senti mungu ekokia voilà servir toke mais mingi mais yo za na biso te ozo bitika biso beteni za na biso ko poto ko na biso na suka ay kasi bobo chaka kasi et voilà exclusivité mon sakamade so bomonaki ba lambaki kuna wana vena nga débat mpungi mkongo ya solo hollandais ya solo depuis Hollande bilo na bino yango sakamade so batula mwamba yango tuna nini ezainga pilipili ya kubweta pilipili voilà ngane na ocha nyoso bobi ke na ocha nyoso yako tie pia wane za wapi kuna simba mikote kuna zo retard te ya simba mikote kuna zo retard chéri pleurant bon appétit merci tout semble je da moto ala mbablo azada chrétien na famille chrétienne de ton nom depuis bana na wenze déjà béni na makila na Yesu ngai atuka propre fena d'abord yango ponda madesu na lusu soki yango te pondo apamba ya mai ya biso baluba wana na fufuna soit na likayabu ya bito kotana ni tokabwana naye yo siko na bena kufuka na pondu ko chono kutu pondo nga ba epise belete eza ka bongo
On a maman ça soit l'ambiango. N'évite. Ache nous plus stérilité, ache ka bon na poisson au cali. Nina linga o deba. On a mon on ba ce soir. Mais Obi c'est à ça banga vous avez le métis ko bete ka chiluba. Ko ba ta un mois. Aya oluba parce que on est. Ba luba nyeso ba na po tu ba un mois. Biso ba luba kin. Mais quand même to me commanda. Ba le betu nini. Te nga pofe ya luba. Ya sa mundo na bino, ya sa fa lo bela bino. Bino mo na mundo. Ah, toto lo bana yoka. Ah, mugale. Ujine nasha ni makutu wa kusumba nasha. Agana lo batolo bana. Ah, tu. To ka ya pam. Ngama chuma na iba. Vous savez wa byambuji mai. Byambuji mai. Bande kuna lai. Wa bande ko. Sikoyo, sobo kesko na mboka. Bo sola dina bako. Maintenant on me bima o on kema o bando ko ba uta wa mbujuma ba yakana bangul mais si ba yaka ba bima o chuba te bo potana kana oyo yebi et c'est tout le monde ba anglais te tout le monde ba français te c'est pelani et puis si ba yeba pe tenite ay me chuba te eloko ma féliciter ba luba luba ta mona jeune garçon buga na ti fashion na luba chiluba mais na ba nini mususu ba province mususu ba ka muno na ba solo wana ba wewa o ba yemi kolo te ba luba nyoso bonga na ngaleti nga ne ya Kinshasa ndaku na biso mbala luba chiluba ba so chiluba non que na mujuma te non on luba bien atala ndoto te luba na mikana yo po megana o ne pe sebe ka to megana biso parce que chiluba ki mo mutende ni tama ke na braza na kono ko la chilari o betu ni ba o différence yena rana tout cas ce qui nini tout au bac ça ya pas biso mongo na sasi bino avant péter ça les alines bino mais on remarque te le mot wete fani ngana ole na gauche ole na droite te ngana tu na ngopezani te ngalo bola na le pesa to kabula ndi ya gauche ngana droite so to comme tu connais ça aussi ça ngana mettre les somo juste qu'on a côté na bino na kiama si bino mbale a Beverly ni ne le ka kuna zani on doit pas ça là na wo bozana vous allez mieux la kiama na Beverly kiama ça pour ça Beverly ouais bosso ouais première édition so za kan po ba panzaka te kokota la merci bébé oni nzambe na oli ba personnage vous allez na poser na simbaka kan ils ont un fâché et poser nous nani ah mon collègue nani fâché nani chapelé ouais à côté to pesa ni mbote bilo pe to pesa ni mbote beaucoup na kemas après to tele mira mana to teme but atem ça son na 4 da bato ba blo on a ba mauvais souvenir na nga donc mauvais souvenir na bino ya ngwana c'est bili moni to ba ke lo mobe hein to ça artiste alors ba ke non mu komote ke fali akui ko simbisa pardon oui ko simbisa Nicodème téléphone oui ko simbisa na temps moko boy on to ko timba pété tant c'est ça ba moni ba na coulisse a simbisi na na bureau et ça en plein air parce que oui ça ba bureau na Sankara Zali ba nani bazali ça coûte pas comme star parce que lo bino ngoleka ka groupe moi mais ma bêtise c'est bien tout bête ati to bon bele mabe ba to bomba ngopi bon ko libanga ezala bien tant ozoli ozo boaka so na tike bino tapo boka 5 personnes to si ça veut dire to bandia papa à gauche bana papa na mobo ça classe parce que ça que va se belé libanga bi bara poche na papa na moto en kota na kuma ko na ba na bato basunga biso papa la ya balinga biso mingi ata na olia boye na boka excusinga baba te balbaka munoko yo baba la bouche pleine te quoi mais bo excusinga pour toujours ça mon télé réalité quoi na ba na ba na moto na remercier na moto alembeli biso hein na quand c'est propre hein sans tâche nga benga sans tâche moi ça pembe bon bête bando bila et na bo sanité eve maman eve tunani Cristal Mozambula et Yvette Maman Sociale CDJ la baronne CDJ la baronne oui CDJ le kusu comment peut on nangai nzambe to boka batu babanga moko oh
La baronne, na bosante, l'homme NG, na bosanité, Ernest Kawile, na bosante. Cédric Sinda, na okima mune belé na Canada. Maman bete la biso li kamnon Cédric Sinda, motomoko bien. Mais en tout cas, moni moto na ba Cédric Sinda. Boaka kai. A mutu muta makam. Ngana kote doute. Ngana biso, boaka kai. Na bosante, vieux ben mandokila. Vena boaki yo. Voilà. Oben, mandokila. Famille Famille mandokila, na boaki. et coquille par des avis 5. OK. Ouais, merci. Après c'est pas tout Tu ça. as l'autre T'es non lien nga yo ne channel yo. Après c'est pas tout ba ni biso ba salam ebele. Après si Cédric Sinda. Après c'est ba moto bien fait na Canada. Après si nani Gina Moulin. Gina Moté ma maître Ziko Maye. Après c'est ba moto ebele. Na bo santé Nathalie ya bakilombo ya ou accepte so pour na nini. Na bo santé Aristote Kitambala ya zara pe sérieux ko pour makambo za la pe moi bien quoi. un boulot non. La bo sanité nani ici. na bo si santé fona pe sa na moto. La bo sanité nani rappelez ngako pardon. Mon manager Franck Ngwapichi mobali ya pembe. Na bo sanité nani vena biso elingwala vena elingwala le qui peut trop que no petit ba bo ka elingwala na peso mo de belé na mona sco suite na bo sanité Andy Céleste na pese ba salam belé fête maman sociale maman moi ngo yango lobe na ngai na sala télé réalité maman yo na bi kem to soutenir nga Yvette maman sociale maman mo toko na leli suka. Voilà. J'espère que tout ceci. Voilà, ils ont plaisir mingi. Ya ko sa na bino émission oyo, eza première émission bo fulanga pardon. Na petit na bino bo fulanga émission li boso pe na pardon. Merci beaucoup na direction technique na biso ya Congo check ya Gauthier business. Venanga simbi caméra, selinga lengi venanga mukolo bo pe na simbi le caméra. Na bengana ba caméraman nyonso po ba complexer. Merci beaucoup na assistance ya Nene Issa. Merci beaucoup na mutala meli biso biloko so na boaki ete nzambe na ngai. Pesa mbote ko s'il te plaît ma chérie. Pour na peso somo na lia lutu asuka. Pesa batu mimba mbote ya kote palo. Pesa ta. Ceux qui n'ont fait sa mbote na Pacinte là, donc depuis France. Et puis, nani musu na bandu kotanga bato baza tellement ebele. Donc, na pesi pe na Blaise Isako, mutu nanga pe na do mutu nanga mo ya tanga. Et puis, na ko bossa na te hein. Donc, Master Nada, wana vraiment c'est la famille. Vraiment ceux qui na bossani et ça peut bien te. Voilà mutu nanga kati Nada mutu nanga kati. Voilà, merci na pesi mbote na bandeko tout bolandi biso bo continuer ko s'abonner. Eza émission la mino sika bo aimer bo partager ba vidéo ko sala besoin ki biso temps pe la bo mo ne to sala yango. Donc ça les bino qui to connaît prochainement to sala son artiste mso asika oyo bino bo komela biso to yambaye to ke no luka e pa na ye partout auto okutaka artiste to sala émission to bito wano saka pa na yeki to kutie na restaurant to sala to kutie na bar to sala na ye partout to bando kuta na artiste to no sala. Merci beaucoup na venanga Roger Niwa na sepeli makasi en direct de Mikili to kuta noa Francis Tioyo. Et merci beaucoup à mon boss, mon patron, Papa Sibou Mutombo, Machiwa Moumé. Nous merci beaucoup. Na moi na biso suka kitoko ya moke ya pembe oyo. To benga ke pipi la moke mais ako swa mikolo darling love la kanona o boteli biso botelinga noko ya pembe noko ya kitoko. Merci beaucoup et merci na Clarisse Plasma ba lekio ngana yana ba on internet pour na mon ponote. Basala Moussala. Merci beaucoup. Tokutani à la prochaine. Bye. Na numéro ya sika. Bye. Congo Check TV. Merci Bumbutombo. Bana nyoso ya Congo. Bote na beno beno luta. Na émission.